ukansila mukimwana kyame tela mese salukya ngunza nzambi na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu yawe nzambe na biso nzambe ya mabota totondisami na esengo mpona komona ete date ya lelo tozwi pema na mokolo yango tozwi nguya ya kotambola koloba kosala makambo nyonso ndenge ekoki oyo bandeko bakoki na yango te baza kati na mbeto na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu tokomi na ntango oyo tozwaka lisusu mokanda mwa tata nzambe mpona kotanga mikanda ya suka na bandeko oyo bazwaki temps ya koyoka botangi ya liboso te rappel ezali ete tobandelaki na nzembo ya bayuda na psaume chapitre 1 tozwaki mobimba na yango banda na nzela ya liboso ti na nzela ya motoba. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les premières lectures, nous avons commencé par lire le livre des Psaumes, chapitre 1, du 1er au 6e verset. Ozwaki lisusu lecture ya mibale ya 10 commandements na mokanda ya Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Sikoyo mateya na biso ya suka ndenge ekolobamaka tozwi yango na Matthieu. Tozali kaka na bachapitre mibale. Tokobanda kotanga na Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et toko tanga lisusu kaka na Matthieu chapitre 5, versets 14 à 6. Nazongeli Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Nabandi biso banso tozwi esika yango tokobanda na Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Kotanga ezali boye. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Wana ezraki amen ekomami na kati wana tokei sikoyo na Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Otangi boye, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Combatata mwana pe Molimo Santo. Amen. Obondela. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kianga ni Molimo Santo. Tango ezali tango na yo. Opona biso po ete tosalela yo. Olobaka na biso ete boutaka na nga na likolo bokita na ngai awa na se. Bino nde bozali bilombe. Biso bana na yo toye na libiangami na yo ya mokolo moyenga. Tozali na esengo ya koya kokutana na yo. Yango wana Nzambe na biso toyaki mpe kaka kokroise maboko te. Oyokaki kolela na biso, oyoki ndenge tokumisi yo na banzembo na yo. Pamba te yo kolingaka bakumisa yo. E tozali na elikya ete osepeli. Kasi toyebi mpe ete ntango tokoyaki epai na yo, yo kotikaka biso ndenge wana te. Olingi biso tellement mingi ke okopesaka biso likambo mosusu te kaka kobele koteya biso. Pamba te posa na yo ezali ete tosepela. Na yango ntango ekoki po ete yo koloba na biso. Kasi lokola bakoko na biso tango opesaka bango mibeko babangaka makasi, balingaka te bakutana na yo, basengaka koko Moïse ete yo kende. Pamba te biso soko kivite tokokufa. Yango wana na mokolo mwa lelo okosalaka ete biso na biso toteyana. Yango wana mokumba epesameli ngai nazali mosumuki. Bandeko na ngai mpe bazali basumuki biso nyonso. Kasi tata oponi mpe kaka biso basumuki po ete toteyana biso na biso. Likambo yango ezali likambo pasi. Yango wana Nzambe na ngai nga nasengi na yo lokola naza mosumuki, yo moko loba monoko ezala kaka ya ngai. Makanisi na ngai kotika te ezwa esika ubie baposa na ngai. Mitika ete yo moko oloba, pamba te posa no ezali ete ngai na bongwana, bandeko mpe babongwana. Yango wana tikete maloba na yo oyo okobimisa biso mokolo mwa lelo ezwa esika ebrise mabanga nyonso oyo ezali kati na biso. Fongola biso mitema toyamba yo Nzambe na biso, toyamba yo kaka ya koyamba te, kasi tango tokobimawa etungisa biso likambo koloba na biso po ete tosalela yo Nzambe ndenge yo kolingelaka. Toyebi ete sika yo kozalaka Satana pa kozangaka te. Ni biso bana na yo totiki bandako toye awa pamba te. Tolingi te Satana perturbe biso ya mwana papa. Kamata echai nanu esiko yo olingi. Me libanda na biso musika na biso. Biso zwa biso en otage ya maloba na yo. Ibandi lipe suka topesa maboko na yo na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo.
batata bamama bajeune tozala na esengo tozala na esengo ndenge tozali na ndako ya tata Nzambe tondesama na esengo na ndenge nini mpona nini pamba te kokokisa mobeko ya tata Nzambe ezali pasi mpona kotosa tata Nzambe kokokisa likambo na ye ezali pasi me yo na ngai likambo tosalaka mokolo moyenga ya koya epai ya tata Nzambe tokokisaka mobeko ye asepelaka azaka na esengo ndenge tovandi awa azali na esengo mingi ya komona biso wana nini pamba te totosi toye mokolo moyenga sepela zala na esengo wana tozala na yango tina suka wana nini pamba te tokokisi mobeko yango wana ye ndenge toye epai na ye toyebi malamu ete tata Nzambe akopesa kaka toli soko toye epai na ye uta kala uta bakoko na biso tata Nzambe apesa kaka toli po ete mutu abonga yango wana touti kotanga kuna na psaume chapitre 1 du premier verset jusqu'au 6e ndenge ekolobamaka kolobi ya kala loba pe ya sika otangi psaume yango ekomama kala yango ezali inspiration yango ezali révélation alobi yango psaume de David yende Nzambe aponaka na tango wana kwa ete azalaka inspiré azwaka banzembo wana c'est mosali oyo ayebanaka tango wana ye wana na tina na banzembo soki tosali parallélisme pamba te lingomba oyo tozali tokosanaka yango te malgré na conscience na biso toyebi na biso tokosanaka te ete eza lingomba ya kosakanela te eza lingomba ya tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Mosantu Nzambe mosusu te Nzambe oyo asala wuta ebandeli ya mokili ye wana kaka azali na biso tokosanaka likambo wana te maye oyo asalaka kala yango wana mpe kaka azali kozongiselaka biso apesaka inspiration na bato ya kala na ntango na biso mpe azali kopesa inspiration ba révélation esiki ezali komonana ete lingomba oyo eza lingomba ya kosakana nango te pamba te Nzambe oyo azali kotambwisa lingomba oyo ezali kaka oyo atambwisaka na ntango na kala yango wana soki tokolandaka maloba ya bapapa na biso banzambe na biso papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda kuntima tobakisi papa Simon Kimbangu Kiangani tobakisi papa Mfumu Mbanza papa Mbenza makambo bakolobaka na biso ezali kolakisa ete
bunzambe. Balobaka na biso ete soko tosalaka na yo na ntango ya kala te eza mpasi po ete tosala na yo sikoyo. C'est impossible. Yango wana ngai na yo lokola tondima tosala na bango na génération oyo yebaka ete tozalaka na génération wana. Soki bosalaka na ngai na génération wana te moi osala na ngai na génération oyo ezali te liloba ya papa Diangenda. Donc tokoki koconclure ete ngai na yo ndenge tovandi awa tokozala na esengo pamba te tosalaka na ye na ntango wana. Yango wana papa Simon Kimbangu ya ngai azali korapele biso ntango nyonso tu première génération tolongaki te, deuxième génération tolongaki te, troisième génération tolongaki te, quatrième génération yango oyo apesi biso chance, dernière, la toute dernière chance. Cela veut dire que première génération ngana yo tozalaki, deuxième génération ngana yo tozalaki, troisième génération ngana yo tozalaki. Mwazo tozoni na psaume na kati na biso ani azalaka David. Est-ce qu'azali te? Si ata soki aza awa na paroisse à Liège te akokozali na paroisse mosusu parce que tomiyebaka te likambo wana Nzambe asala nini afina bouton po ete ngana yo tomiyeba te ndenge nini tozalaka na ntango wana. Yango wana ntango na biso akamati asali nini soki ntango wana ezalaki le plus inspiré ezalaki koko David, mais na ntango oyo atondisi ba inspiration. Yango wana toza komona toleki awa tour de chant jeteki abandi ayembi nzembo. Soko oke na profondeur otuni nani azwaki nzembo wana l'inspiré c'est un tel. Ayembi nzembo mibale nani azwaki nzembo wana ce n'est même pas le même inspiré ya nzembo liboso. Dirigeant par leki ayembi nzembo ba inspiré ya bebo banzembo eza tozala nango des milliers. Yango wana banzembo ntango ekoyebaka tofungolaka matoi ezali message ya tata Nzambe mpona ngai na yo toprofite nango to exploite yango. Yango wana awa message oyo psaume Nzambe na biso apesi na biso alobi azopesa biso tiyo pamba te mutu ntango azovivre kati na mokili alingi azala heureux. Nani yango alingi azovivre kati na mokili azalaka toujours malheureux? Soki totuni nakanisi biso nyonso tokotombola mosapi. Personne ne veut être malheureux dans cette vie sur terre. Et notre Dieu nous donne un tuyau comme tuyau à examen que nous voulons être heureux. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume? Otambola na ba méchanté, totambola na ba tiolité, totambola na bato basalaka makambo mabe te. On tient la place na biso ya kimundimi. Nous sommes des chrétiens. Et pas n'importe quel chrétien. Chrétiens kimbanguistes. Les chrétiens qui doivent révéler. Les chrétiens qui doivent révéler les choses cachées. Rôle na biso ya mwana tozali bandimi. Il faut révéler les choses cachées. Ndenge moko mukutolami azali révélateur des choses cachées.
On va passer biso conseil pour un psaume. Alors qui biso différence ya mutoyo azali méchant. Mukolo mususu na teyaka chapitre oyo nalobaka ete oyo avandi na yo pene ye wana nde méchant na yo. Et c'est difficile pour nous comprendre. Pourquoi? Parce que soki muninga oyo avanda no pene apesio mate ya mabe, c'est un méchant. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Tolandi a fait sa cabiso par conseil à ma bête. Donc, yon tovandi pele-pelenanga, vous allez Kimbangu. On appelle avandi pele-pelenayo, nazali Kimbangu. Cela veut dire que il faudra pression par conseil à madame, yon peut pression par conseil à madame. Pour la toque est ensemble, tous à la bonne moko. Néanmoins, pour retenir les cambos n'a somme. Pour dire tous à la heureux, ce que mon moninga ou vandi na ye pene. Azo pesa yo masengi na ya mabe. Vous allez Kimbangu, ye pas allez Kimbangu, te ya ye. Te ya ye, kobanga ye te. Na koki kobanga ye te. Pona na te ya ye. Na soki na te ye, akoloba nanga mabe. Te. Na lingi na vivre heureux. Donc, il faut la te ya moninga. Yo ke te ya ngai. Soki na te yo, kozwa mo mabe te. Parce que soki na te yo, na lingi kozala heureux. Yo poso ko te inga, o lingi nazala heureux. Naza Kimbangu, yo kozali Kimbangu. Kozali différenté. Kozali eloko moko. Osimba likambo yo, som azoyi biso. Ngana yo tolingi heureux na vie. Mais toza heureux te. Mikolo nyonso tozolela. Pona kolia pasi, kolata pasi. Ezali kozala heureux te wana. Nzambe na biso na psaume. Na révélé biso likambo. Tosimba yango. Pour tenir ete moningo naza na ye pene. Faut pas na linga akanga azala kaka na nzela ya mabe. Soki na moni aza na nzela ya mabe, na redresse ye. Kwete ye azala heureux, na pe nazala heureux. Nakanisi sika wana nde tosimba kwete tokele liboso. Liko zali te tozala bomoko. Yo zali Kimbangu, nga pe naza Kimbangu. Na mibeko nazongi lisusu soki osalaka na ngai te na ntango ya kala, ezali pasi po ete osala na ngai na ntango. Parole de Papa Diangemba Kontima. Parole de Papa Kisolokege. Parole de Papa Diamungana. Parole de Papa Simon Kimbangu Kianga. Ibeko. Donc, sur de réfléchir de Sikawana, Nzambe tangu abenaka koko Moïse. Ngai na yo tozalaka na Égypte. Tozalaka na servitude na Égypte. Nzambe asali nyonso po établisa biso. Donc, yo nanga tozalaki. Mais moyen toyeba lisusu ezate parce que Nzambe akamata mwa eloko wana akanga. Mais soki alingi afongola, akofongolela yo
alakisa yo nanga tozalaka ndenge nini ntango tobimaka na Égypte. Soki yo mpe oparticipaka kosala ekeko wana oyo Nzambe asepelaka nango te. Soki yo ozalaki Moïse oyebi te. Soki yo ozalaki Aaron nayebi te. Soki yo ozalaki na kote ya batiolie moye toyeba ezali te, me toyebaka eloko moko oyo ayebi biso bien asala biso alobi ete na génération wana ngai na yo tolongaki te mibeko. Soki nga na yo tozotosana biso mibeko te moye te, rien à faire, on va encore échouer. On va encore échouer en ce moment-là. C'est la dernière génération. Il n'y a pas de 5e génération. Nzambazo tunabiso toyokani. Okozongisaka ingeda. Contrat lisusu to signé. Natina na mibeko. Et alingi mobeko nyonso fototosa. Ezali te ke natosaka soki 9 ale moko nakoka kotosa te. Na mukanda mwa Nzambe ekomami mobeko moko otosi te, mibeko nyonso na mai. Natosaka 9 moko natosaka te, na oyo natosaka nyonso na mai. Donc natosaka na ngai te. Mais mobeko ezali likambo ya volonté, likambo ya kolinga tata Nzambe. Ngana yo soki batuni biso nani alingaka tata Nzambe totomboli mosapi. Mais soki Nzambe atali biso bolinge pa tata Nzambe kotosa mibeko. Est-ce que ngai na yo totosaka mibeko? Respectons les 10 commandements. C'est difficile. C'est difficile et c'est par là que Dieu regarde si vraiment nous l'aimons. En respectant les 10 commandements. La première génération, nous avons échoué. Deuxième, échec. Troisième génération, échec. Et ça, c'est la 4e génération. Et il nous le dit. Il nous le répète. Il nous pose des questions. Est-ce qu'il y a une 5e génération? Nous lui répondons non. Donc la 4e génération, c'est la toute dernière. Si nous échouons encore, c'est Satan qui va nous accueillir. C'est Satan qui va nous accueillir si nous échouons encore. Donc faisons un effort, faisons cette volonté de respecter les 10 commandements. Dans le livre des psaumes, si je rappelle encore, c'est bien écrit, les chapitres que nous avons lus. Et qui médite la loi nuit et jour. Donc Dieu nous demande de méditer les 10 commandements nuit et jour. Voilà un peu sur les 10 commandements. Dieu espère que vous et moi, en l'écoutant sur les 10 commandements, il espère, il compte sur nous que nous n'allons pas le trahir. Nous passons dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu, on a 28, 18, 20, puis dans Matthieu 5, 14 à 16. Na tata na ba mama tozali na rôle moko munene kobenga makimbangiste nzoka ezali ngambu munene tokotiaka mokate
surtout ngana yo o tozana poto awa tolongwe Afrique, tolongwe Angola, tolongwe Congo démocratique, n'importe où, mais oza kimbangiste oye na poto ezala bino bobotami awa na poto mama na tata oyo aboti yo auti Afrique, racine na ye eza na Afrique. Toya na poto batata na ba mama eza te ki o toya koluka mpona pasi. Non, 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 non. Il faut tolongola kango na mituna biso. Eza kaka moyen nzamba asalaki po ete toya ndenge papa kuluta lobaka ete bino nyonso ata quel que soit moyen oyo yo yeli ngai muna asalaki ndenge wana po oya ato futi tike na yo yo moko. C'est moi qui ai voulu que tu sois ici. Mais notre mission, c'est quoi? C'est ça que nous avons lu dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Rôle Madiso, Yangoyo. Toya la poto pona d'autres bongola. Ba nation oyo baza la disciple ya nani ya Nkolo Yesu. Qui dit Nkolo Yesu c'est qui? C'est Papa Simon Kimbangu. Maintenant, chacun de nous doit se poser la question. Depuis que je suis ici en Europe, est-ce que j'ai déjà accompli cette mission-là? De ramener toutes ces nations-là vers Papa Simon Kimbangu. Si nous nous regardons entre nous, nous allons conclure que nous échouons. Tozali na échec. Parce que talaka yo vandi. O aza pele no aza nani. Aza kimbangiste okotisa yete na lingombo yo. Celui qui est assis à côté de toi, c'est un kimbangiste que tu n'as fait aucun effort pour qui. Ce n'est pas toi qui a fait que celui-là soit kimbangiste aujourd'hui. Pourquoi? Mundele mo waza na côté na yo. Gabonais mo waza na côté na yo. Ou bien kaka Congolais moko azali kimbangiste te. Okotisa ye. Nous, donc, tous un échec. Nana yo, tous un échec. Tous simbalikambo, tous un échec et des missions oyo toyela na poto. Tous aliko échoué. Mais olo belangana yo pe eloko mokote. Izolo belangana yo eloko mokote. Toyaka wa tous akote na kaka biso na biso. Qu'est-ce que nous faisons? Les longs anatei, l'obino va la moussousou, tous à côté à la gabiso na biso. Mais nous ne faisons rien. Au lieu de tout bon, on a tous au bon anati. Mais nous ne faisons rien. Mais nous n'avons pas le bien, côté à la gabino na bino. Mais notre mission, ce n'est pas ça. Notre mission, c'est à dire, bah, oh, tu as beaucoup d'akawa. Tokoti sabango, Papa Simon Kimbangu a besoin na bango. Mission ezali depuis kala. So to zongi lisusu ete soko sala kananga ete na tango wana moyo za nanga tango yo ezate. Donc titango Nkolo Yesu. Azakolo ba ma disciple que allez faites de toutes les nations mes disciples. Yo nanga to zalaki. Oui. So to logique. Que première génération, on a échoué. Deuxième, on a échoué. Troisième, on a échoué. Donc quand Jésus-Christ, c'est vrai, il y aura 12 disciples. Mais on est allé à Obalna et Monana. Et bon, Obalna et Monana, tu vois, on colosse en qui colobera. Et c'est la même chose là que Salama Lelo. Papa Tamaza Kolobana, Bistan Tosakawana. Azakolobana, Maski Mangi Sezo, Tomi Tunanano, mission, Tokokisi.
tokokisite sikoyo mutuna pona nini tokokisite ya mwana na Matthieu alobi na biso vous êtes la lumière du monde. Ndenge komami totanga ngo lisusu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Bolingo, mibeko, misala. Ce sont ces bonnes œuvres-là, il y a une lumière na kati na biso. Mais ngana yo, to bengami lumière du monde, to bengami ndako oyo tongami likolo ya ngomba. Ya mwana nzembo tango ezate, ngana yo toyembaka nzembo. Ozali mwinda ya mokili, ozali ndako etongami likolo ya ngomba. Bato banso bazali kotala bino, na manso bokosala. Oya ya malamu, oya mabe ya kolanda te yango bobongisa bizaleli na bino. Sikonga na yo mwinda ya moko moko na ya ngai. Eske ezali likolo ya ngomba? Eske ezali likolo ya mesa ou bien ezali na se ya table ou bien kufa? Ozongi oyo aza pelepele na yo aza kimbangisi tokotisa te. Pona nini? Parce que mwinde kufa. Pona nini? Parce que ba bonnes œuvres ezati. Tozui première bonnes œuvres ni bolingo. Est-ce que ngana na bolingo? Bolingo naza na ngoti parce que soko na kena dirigeant naza na mutu moko ana dirigeant. Na lobana na ete. Passe. Bokoli msanga mezali kamba passe. Na kena jeteki na yoga na katina moninga jeteki na lobisa kete soit ta mususu pe awakakawa soit na kotala ete na kolobisa ete na benga naza kimbangu naza kolila parce que eloza la passe pe bawa natali bona na faki ndenge moko na yena na bafriki ndenge moko tana kuzala ba surveillant ndenge moko na yena bambuta ndenge moko ngana yo to benga mbakimba. Merci maman. Bokoli msanga maya misu zaka musikate na makambo ezaka pasi. Mais papa Simon Kimbangu a besoin ya batu nyonso yo baza kotelanga. Les jeunes. Papa Simon Kimbangu a besoin ya ba jeunes nyonso yo baza ko traîner na ba drogue, baza ko beba. Baza ko beba na ba drogue. Papa Simon Kimbangu a besoin que beaucoup de sabango. Mais tant que botala boye yo jeune oyo benga mikimbangiste yo melaka na makaya yo melaka no masanga yo osaka no adultère yo mabe nyonso azopekisa yo zali bongo mutu wana kokota ndenge nini ebele baza kotelangana baza na posa bakotawa yango wana tozomona Papa Simon Kimbangu soki atali
amonete mama na yende mdako kotisa tata wana na bizaleli na ye na moni mamango wana asa ko traîner akosala nini akamachake ya bimelie alobi yo oza mwana nanga siko yo ubienga nazwi échec tande tozula échec tala ne tozula ka échec bokanisi ntango alobaki ke o bana nanga mingi bazali libanda bon bandani bakotisa bango singa na yo mais siko ntango amoni ke yo nanga tozosala eloko moko te bizaleli na biso ezali ya mabe moye balanda eza te nkolo yesu alobeli biso yango awa na babonnes œuvres bakokumisa nzambe yo kati bakokumisila ndenge nini ntango bakomona papa tel boye mama tel boye aza na bizaleli ya kitoko akokota mokolo mosusu akopesa le témoignage ete ngai ndenge bozomona nga boye soki lelo naza kimbangiste parce que mama wana etamboleli na ye wana eza kokumisa nzambe te me ngai na yo role tozojoue yango te batata bamama na yango mpona kokende mosika te tosilisi na biso joue role na yo tata mama ngai na yo tojoue role na bagroupe tozali toyokana toza na bolingo eloko nini yango oyo tokoki kolobana te tokoki koyokana te eloko nini yango mpenza wana oyo ekosalaki nga na yo tozala na bokabwani na kati ya groupe mais alors ke tozoyawa tozosambela nzambe moko yango wana soko ozali motambulisi keba na kati ya groupe mokumba oyo epesameli oyo akozala motambulisi keba na yango pamba te nzambe nde aponi odirige milimo na ye zala ekenge soko omoni nkokoso na kati ya groupe na yo telema biso nyonso toza batei eza kaka te ke soko obengami pasteur obengami diacre obengami ntengi longi nde ye wana nde motei te tozomona wana soare bana baza na bango na bunganga nzambe te baza koteya tozala attention biso na bagroupe ozali motambulisi ya groupe kengela groupe na yo omoni kokoso telema kobanga te soki obangi omemi ngambo pamba te ye apesi yo pouvoir kobengama motambulisi ya groupe eza pouvoir monene bapesi yo ya kokamba ya koteya toyokana toza na bolingo bolingo eza eloko kitoko bolingo eza eloko kitoko yo obengami kimbangu ngabela bengami kimbangu tozala eloko moko mpona tobenga bamosusu bazali koya mengana yo tozoteyana teyana tozobomana pe te c'est que nous ne faisons rien échec mais nzambe alingi biso mingi alingi te ngana yo tozala na échec tochanger possibilité ezali tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe molimo santu totelama tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux situations qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au Seigneur nous aime. Salam winda, yomondi miyaki mbangula kisasolo, misala ya kimbangu, ngengera bango, baso bazali omolili, koba yebe.
Celui-ci partie liturgique de Natango de Robengaka, papa secrétaire, pour aider à continuer pour